Mbote mingi bandeko balandi ya ba mwangisi vivant TV bepa ibiso bozwami na libaku minene o tozui ya kokota na ndako na kati ya bandako na bino na nzela na etandolike mpona komemela bino émission na bino bomo ya bato kati na mokili oyo ekobanda mpenza susu koleka mokolo nyonso ya minei to mpe chaque jeudi na 9h30 émission na bino oyo ememelaka bino to mpe elimbolelaka bino kozala ya moto kati na mokili mpe mokili oyo ye azaleli nde na bongo lelo mpenza tokei mingi kozwa mpena makanisi ya moko ya bacancer to mpe philosophe martiniquain oyo azwamaki na eteni kuna mpenza ya France Martinique oyo ezali moko ya baville oyo ezwami na France Fanon ye azali sociologue azalaki mpe médecin azalaki psychiatre azalaki mpe lokola psychologue adevelopaki vraiment bapense mingi elelo azalaki mpe mobundi lokola Aimé Césaire bao babundelaki balukaki kolite contre mouvement ya panafricanisme nde na bongo toke pena susu na ngambo ye oyo alobaki pensée na ye bapense na ye ezali mo ebele nde tozwi moko ya bapense na ye oyo tokolobela lelo kati na plateau na biso tozali mpe biso moko te tokolobela ngo na tata Pero Kakombe mbote na bino tata Pero mbote ndeko mopanzi sango mpe mbote na bandeko banso bazolanda biso lisusu na biteni esika basili bongo kozwa matondo mingi tata Pero lelo tolobaki tokolobela lisusu France Fanon ya azali martiniquain abotamaki le 20 juillet 1925 na mboka ya Martinique mpe na ngonga oyo tozali koloba na bino ete asila deja kozonga na mokili ya molimo to mpe akufaki le 6 décembre 1961 azalaki mpe na molongai na ye mpo abalaki mama Josie Fanon babotaki mpe bana mibale ya mobali mpe ya mwasi nde na bongo lelo mpenza tokolobela pensée na ye oyo econcernaki mingi baindu baafricain na eteni oyo alobelaki ete l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre toyebi te tata Pero na ndenge boyokeli mpenza titre wana to mpe pensée wana elimbolelaka bino nini matondo mingi tokolikia eza pensée monene mpe libombami monene mpe ya monene mpona biso baafricain mpona biso bayindo na kati ya maloba wana tokolikia mingi mpana biso na kati ya république démocratique du Congo toyoka ndenge Kondo Maréchal Mobutu balobaka yango liboso ya bato nyonso eke l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre mais malheureusement biso na ngambo wana toregretaka makasi mpona nini parce que mingi ya bayike oyo balandaka message wana bakendaka mpenza te na kotimola mozindo mpena ya sango wana to mpe mpona nini alobaka likambo wana mpo nini pense wana na esika bakende na koluka pense wana base limite kaka na koyoka yango bango mpe biso tokomana ikona yango slogan soki Kongo ebongi te Afrique mobeko bonga te soki Afrique elingi ebonga esengeli nanu Kongo ebonga Nations Unies kuna bisika lobelaki discours wana babetelaki maboko elingola ete balimbolaki yango bakomprenaki yango mpenza bien bango bato oyo ntango Mobutu alobaki yango bato wana bango baloposo mpe basosolaki yango mpo ezosenga bato bazongana na kati ya histoire tokei na conférence de Berlin mpo na nini État indépendant du Congo oyo ezalaka mokonzi nango ezalaka non ndoto ba royaume ya Belgique te mais roi Léopold II azalaki lokola président ya koprésider conférence moko to pe lisanga moko boya batu oyo ezalaki na tina nini ya kokende kokamba RDC to ba Congo RDC ya lelo mais état indépendant wana ezalaki ko dépendre na Belge te Congo aza colonisé internationalement parce que RDC n'appartient ni à la Belgique, ni à la France, ni aux Américains. Mais ce que Batou va diriger qui RDC, période Angoana, état indépendant du Congo, Batou va diriger Congo, na mutu na bango, et dalaka roi Léopold II. Pas dans le la mutu. Mais bah il y a une structure munene. Oyo bapesa ki bango na conférence de Berlin to bapesa ki on na état mon côté bapesa bango ni na France ni na Belgique ni na États-Unis ni na Angleterre ni Allemand batika la kozwa mboka na biso te mais bapesa ka yango na association wana ezaki mutu ya association ezalaka roi Léopold II donc ezaki na yango moki le état indépendant du Congo ne dépend pas ya pays moko boye mais ils dépendent d'un pays moroté.
Donc ils ont dépendre à nani et dépendre de la communauté internationale. Nanzela ya Léopold parce que yé moutaki lokola mokambi homme d'affaires puissant. Dès qu'il s'engage homme d'affaires à Sangani, n'étant pas kaboni biteni nyonso mais sauf RDC parce que non wana ezan ngolo na biso nyonso. Mutu nyonso za na droit ya okende kosala makambo kuna okopekisa yete yo kopekisa ba américain ba ya atin opekisa ba français ba ya papesi yango mutu moko songolote ba yango kaka wana ezale sika wapi bango nyonso ba luka ba ya puiser. Donc tango roi de Belge a Sedaka Congo na Belgique a Sedaka présidence style a Sedane présidence. Donc congolais aza esclave international. Donc a cédé de présidence bokambiwana oyo ya okamba moka nani colonisation na et pesa mine na Belgique mais Belgique yé moko ala sous tutelle ya ba grande puissance pe mususu neti France batu za na association biso to ebi ki toza colonie belge ba belge ba koloniza biso mais bino bozo ko limbola ngo ndeti ndenge ni biso to ebi ki ba belge ba koloniza biso toza colonie belge te yanto bi malamu pour pas comprendre les solos on a une phrase on est à France pourquoi place wana parce que là lieu stratégique pour na bango nyonso pour na permettre commerce na bango pour ebi ke ba minerais ebele na ngambo wana ba ebi ke richesse ebele moyen te pesa ngo na mutu moko individu moko te pe mboka moko ezati te pesa ngo tout ça la communauté moko boy tout ça l'alliance moko boy biso nyonso toza na droit ya kozwa eloko kuna mais selon masolo ndenge batangisa biso na été to pe na kelasi bande ko balandi ba ebisa ki biso été ezalaki propriété privée alors ya roi Léopold II de roi Léopold II tanga moni été alinga tika mokili aye apesi yango na Belgique soki eza propriété privée ya roi Léopold II c'est que Monterosa est là roi Léopold II plainte azate mais c'est hôtel le caoutchouc rouge commerce va caoutchouc wana ceux qui hôtel documentaire wana beaucoup mona que eza na ba journaliste anglais oyo bamenaki ye roi Léopold même vie dure pona olakisa kino azobomisa batu mingi awa na kata Congo asala batu mabe mais ba journal ezali ba mingi banani ezali ba anglais na ba allemand et non même pas ba belge donc on va dénoncer ma bien zapani pour ba retirer président son n'est pas nani et pas roi Léopold va personne pas mutunzu parce que bazomona que non yende a komi ko profiter na bomengo nyonso eza sur place wana donc yango moni phrase wana ya France pardon ezo senga na ntoke na ko limbola na place wana que eza nanu terrain moko stratégique de deux encore eza nini tant que la place wana to moni que na kati ya Congo to na kati ya République démocratique du Congo bon mona que congolais azalaka toujours modèle à suivre congolais azalaka modèle à suivre to pe no randa ki ça besoin partout par révolutionnaire basalama na kati Afrique mais mutaleki na idéologie to pe na kozala na ye même la puissance même na nguya koleka tout le monde bazate bon mona ki ba Thomas Sankara bazali bon mona ki ba Sékou Touré bazali partout mais mutu oyo ba philosophie na epé ba empreinte na yo tika la makati ya kopesa la université ya kosa les bustes ya kosa la ba boulevard partout no mukili akomi icône moko boye azati donc par là bongo le baké RDC ça vraiment base RDC aza ya Afrique aza impulsion ya Afrique bon avant na nuto kende kuna mo musika kuna forme oya le belek était l'Afrique à la forme d'un revolver na komona no lenge nde batangisi na biso ngona la classe la carte d'Afrique boye na ebité forme revolver ngo to mona ngo te mais yesi ko ya comité na lifa ko le baké Afrique eza forme ya revolver na ebité zo komona makanisi na ye akotaki na molimo to ndenge na otala na Afrique boye Afrique eza na forme so aussi revolver ndakisa ndenge za elaka bo mona ki revolver asa na ndenge forme azaleli so aussi revolver obali c'est na forme ya forme ya Afrique azoki na niveau ya robala na forme Afrique azana ngo donc so aussi tam so za boye bo mona ki Afrique eza pe na forme oyo bo mona ki eza na forme wana mais tant on dit gâchette donc gâchette ko RDC o eza awa donc déclencheur il y a développement déclencheur il y a makamunionso ce qui RDC a déclenché c'est que makamunionso il a déclenché mais si ko forme wana ya revolver wana loko la gâchette aza awa faut a déclencher parce que gâchette on a pas déclenché il y a un moment qui même attends aux hommes ça va dire moi mukesima kaka mikolo yo qui homme soro aye awa a lobby bien toute l'Afrique attend le grand Congo. Afrique a besoin de la grande Congo. Et comme une grande puissance. Parce que le Congo comme une grande puissance, automatiquement, après c'est par raison économique. Après c'est par raison socio-culturelle. Par rapport à la culture nabiso. Pour moi, la musique nabiso, ils ont une dimension moussous. Même artiste nabiso. Donc on a partout, et si les Congolais, les Africains, surtout, il faut toujours Congo à se distinguer. Mais malheureusement, pour le moment, tous se distinguer dans la négativité.
qui par exemple ma bina topé musique nakata négativité yango asengaki bango nakata parlement Guillaume Sora lobi que non tozolinga to mona politique congolaise et comme na ndenge moko na ndenge musique congolaise donc et comme na mupepe ndenge moko ndenge musique congolaise qui na niveau de coloniser ba pays surtout Afrique il faut être politique. Il y a RDC Sani et qui est au niveau de coloniser la musique congolaise bino bozolo bien éviter ba musique eza na mabina mabelelo o eza na ba thème moko elongo banité na éviter musique congolaise bino bozolo bien peta ya lelo c'est musique autant zo ba musique à rumba et qui est au niveau de coloniser oui musique style la musique na biso donc style wana la style na biso rumba na soka kongola beki yango et puis bango peut ko so ngasa succès faut azora le lenge na biso moi bilo moi ya biso faut kota na kati pour permettre bango ay bande na robima mais yanto bi na cadre wana mais na bi bien to que na phase négative na de façon négative parce que négativité on est to la sami pas bac bon moi na pe matin pasteur ba comme pe belé libanda na pays Afrique bazala na mingi ba ya biso bien ya biso longwe awa avec installer na niveau kuna mais a to zo lobela impulsion même Guillaume Sora zo ba impulsion to zo ba na niveau ya ekambeli na niveau ya kozana biso niveau ya connaissance que ceux qui RDC a commis ko rayonner a commis ko mona na mukili mobimba donc automatiquement tu as 1000 chances que Afrique est à développer dans le sens où on a photo sur la phrase wana et puis tu aurais to ba fait l'homme sous tu aurais pas malamu que na kati ya Afrique mobimba il n'y a pas eu un pays oyo batika ko yamba sauveur ya Afrique na kati ya Congo to République démocratique du Congo eza esika oyo to yambi mutu oyo amemeli biso sali boyebi connaissance oyo eza mfumukimbangu ntango bayeba amemeli biso ndenge nini biso baafricain tokolonga na kati ya Burundu mpe tokoma libre ye mutu aye na mpepe ya indépendance ye mutu aye na période na aye na contré nini aye na contré wana kaka ya RDC. Donc automatiquement congolais azana makambo ebele ya se faire valoir liboso ya baninga na ye Fumukimbangu vamba lobela ka Fumukimbangu be ekliba mangomba be mingi ba lobela ka Fumukimbangu da Fumukimbangu azaka ka te pona biso na RDC lokola biso to za déclencheur c'est que biso ndi mtokola kisa ye na mukili mobimba mais yango a utiliser phrase par exemple na kata prophétie na ye alobi non mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu alobi te que congolais akoma mundele comme congolais. Oui, il s'est régi en rédempteur de l'homme noir. Il s'est régi en rédempteur de l'homme noir. Et non, il s'est régi en rédempteur du peuple congolais. Donc, tout ça, le devoir, il y a un peu de mingi, pas congolais, et tout ça, le devoir, makasi. Nakati wana, dans France, on a le bifrage wana, que l'Afrique a la forme d'un revolver, dans la gâchette se trouve au Zaïre. Si vous avez Zaïre, le Congo. Si vous avez Congolais nyonso oyo azobotama Congolais nyonso oyo azoya na mokila musuni aza na devoir ya kokokisa likambo wana aza na devoir aluka akumba siko Afrique na nini na évolution nango akumba Afrique na développement nango donc biso ba Congolais toza na devoir donc ti obotemi na kata Congo oza na devoir ya koluka olamu ya Afrique. Donc ceux qui Afrique les autres tambola té. Eza pona biso ba congolais parce que Nicolas distraction na biso Nicolas ya buso ba na biso. Yango moni ke ti le Afrique za biso. Biso ngombe to comprendre na biso iloba ngo teti ndenge président na biso akomiti na niveau ya kolobela ngo. Yango to lobi malamu. Na Nations Unies. Yango to lobi malamu ke ba tu ba kendaki na ngo ba monaki yango za slogan. Hein? Que voilà, un slogan. Mais bakenda kiti ne topita simba na mozindo ya maloba wana pona nini RDC pona nini bakabola ki Afrique mobeta na ndenge kabola miana et puis RDC wana Congo wana za la pena forme za leli wana pa koma na ndenge za leli wana pe lelo Congo a subir nous allons subir lelo azana tina baguerre ninyuko distraction na jeunesse sikoyo batu oyo bakoya ko déclencher ko bikisa mokili mobimba to pe Afrique mobimba bisike ezaleli to ebiete bakolo bakendaka baleki mutu bazwaka relève sikoyo so utaki jeunesse na biso lelo na ebite baleki nini bakozwa relève ya lobi po lolenge ka bazaleli non jeunesse koma ya mawa jeunesse koma ya mindulu ya mabe ya mabina ya mabe ya komela ya mabe ya kolia ya mabe jeunesse nini oyo tokobimisa mpona kokende kobongisa Afrique yango pandisa ngo moni ezosala biso pasi po ezosenga siko na ngonga oyo toluka mpe toyeba ndenge nini tokoki osala po tozwa sikoyo élite intellectuelle oyo ekobimisa sikoyo Congo ekobimisa sikoyo beauté ya Congo ekobimisa bolamu ya Congo oyo ekosala ete ekoka bongo kongengisa Afrique mobimba siko po tosala yango moni tozolo malamu awa ete tango Fumukimbangu baye
batangisi bazoluka batangisa bato mwindu baafricain to bacongolais na période wana parce qu'il faut congolais yango mpe ata na boye kata mpe na connaissance basalaki nyonso to ya bomafumukimba yango donc il fait que ralentir processus ya makambo nyonso to mais batikalaki wana te batikali baprophétie problème yango nde tolobi kaka awa bakamafumukimba bato monaka lokola baje lokola mpe france ono talobaki yango lokola mutu mwindu considération eza te mais france pano ti alobi liloba wana alors que soki ezalaka nango ta mosusu mundele nde talobaki yango mbele ta mosusu bato azoprêter attention nango soki ezalaki mundele mutu alobaki ke non topesi kaka 50 diop soki olobaki ke non mundele mutu alobaki makambo oyo alobaki mbele na ngongo oyo ezokende na lolenge mosusu mais lokola ezalanga mutu mwindu tozali découverte oui lokola ye aza mutu mwindu tozali découverte wana sikoyo tokotyango eta nango na ntina nini na esika bokende bopuise omoni makambo mosusu tolobaka esengaka tokende topuise mpena na réalité ya makambo esika ezaleli yango mona eleko tozali tozopesa pena longonya makasi na fumukusu kia muzala pa na ngolo parce que tango tolandaka bango na niveau ya média tolandaka bango na niveau ya télévision biso to milobelaka pena kati na biso ke non soki penza ya solo l'état congolais soki penza ya solo biso baafricain soki biso pena bacongolais to comprendre pena makambo alobaka eza po ezongisa biso na nzela eza position exception na nzela donc bango na nzela na bango mateya na bango automatiquement soki totiango na application biso nyonso tokozwa élite intellectuelle pour permettre que non l'Afrique à la forme d'un revolver donc biso nde mutu photo la musa Afrique mobimba mais sikoyo touti na ngamba ba coloniser biso ba monisi biso ba passe allez tozati le na système éducatif na bango to tangi to yekoli kibo bango yango tozo mema kino lelo siko tolenge kani to kosaela pena musala ngo wana vraiment pesi awa ete soki batu biso tolandaka bango makasi bozali koyebisa bato ke balanda fumukusu kia muzala pana na ngola bakososola meme liloba na susu malamu parce que tinga na sosoli yango boye soki nalandaki baenseignement na bango na comprenaki yango moi nazodéfendre likambo wango nazodéfendre yango wana parce que soki bazangi kofungola yo misu na makambo mosusu ocomprendre omonaka ozalaka bleu ndotambo atambola noka bongo ezala mwa pasi yango moi tozosenga mpa bandeko mpenza na eleko oyo tebite télévision eza pena ngonga natala mandako ezoya toluka pena toluka tomeka na kolimbola nano na mwa lombango donc toluka moyen ndenge nini ekopermettre biso tozwa temps ya kolimbolela bandeko oyo bazolanda biso mpona nini na eleko oyo meme nelson gentile yango moni tozosenga na l'état na biso système éducatif tozotanga politique tozosalela nyonso même science eza nango nyonso ya bapaya eza ya bacolonisateur siko Congo bazozela biso wana to pe gâchette oyo tozaleli wana eza na makambo ya bapaya te eza na kibobiso oyo eza kati na biso oyo ebriyaka kati na biso ntango nyonso moto epelaka kati na biso ntango nyonso ntango tozoloba likambo tolingo osala mabe na kati ya Congo tongo osala likambo moko na kati ya Congo moto oyo epelaka wana yango nde mutu esalaka ete elongola biso na ngambu ya bapaya ekoma biso na ngambu na biso na sentiment wana po tolinga Afrique mobimba tosenga système échangé na kati ya ngonga matondo mingi tobandi mpona ngonga tosusi na wana pe tozonga matondo mingi mpenza ya koyamela na libiengisi na biso ya mokoma lelo matondo mingi na bandeko balandi oyo bolandaki biso mpenza bipai biso bozwami mpona mokoma lelo tozalaki biso moko te tozalaki na tata pere opakome oyo tokabolaki na bango mpenza likanisi ya moko ya bapenser ya monene martinique ayo azalaki noir France Fanon na likanisi na ye oyo alobelaki vraiment biso mingi likanisi concernant vraiment Afrique mingi likanisi na ye oyo alobaki ete l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux Zaïre nde na bongo biso bayindo banso to pe bacongolais banso oyo biso tozwami toluka komiyeba mpe kososola likanisi wana malamu na bozindo na yango mpe toyeba mpe soki kotangisa mokili likanisi wana to mpe tokoka kosala ete tomibongisa kati na bizaleli na biso kati na bozala na biso mpo ete Afrique ekoyeba kobonga na lolenge biso oyo tokoyeba kotambwisa yango matondo mingi mpenza na bino nyonso bozoki bakoya kolanda biso nde tokutani na mikolo oyo ezali oyo